Makambo asalelanga ya minene papoyo nautana likulu ya wenge abimisaka yo efikala zalaka ya liwaye abimisaka yo mukolo na ngai ya kovivre de mokambe natokaka yo komi na ngai na butu kaka batoto amabe nanga kopesanga loboko loko na moto na yayo nakanisa kilibota na nge kosunga yokosani kama mboga nasema kibogera zote basi leo
Alléluia. Na yeli mutu moko azomona ke porte na ye ekangami. Na yeli mutu moko pona ye soke na butu lelo, ne t'en fais pas. Si yo okende kolala na ndako na butu lelo, bandela kaka ngai na kobanga te. Ai ketili no seza na bomo yanga, na yeli ke ça pona un temps. Alléluia. Et ça pona un temps. Ta o zomona lelo bien de ça ta mo mutu ya prisema. Et ça dans mon toute la relation. Oh yo to ça na nzambe. Ozo ye ko na nzambe. Alléluia. Pour nzamba ye ko na biso te ye mutakela biso biso te sengeli to ye ko na nzambe. Ndenge ni bavanda kana nzambe. Ndenge ni basolola kana nzambe. Ndenge ni batambula kana nzambe. Alléluia. Nzamba yo kana atambula ka pardon na bato ba comprendre kaye. Na ba ina biso te muto ya mie to atefoto tuna ka ba question bele. Mais pourquoi nous avons clarté dans bon moyenanga? Pourquoi nous avons clarté dans bon moyenanga? Pourquoi rien ne marche dans bon moyenanga? Na nini na yé biso ko za yo ko to na question. Amen. Ce qui te repite dans la carte na biso ta
structure bazali mais na minute oyo ba ministre na kati na biso wa bazate ba président ya structure bazali mais na minute au président de la république na kati na biso azate pona na biso ke ba continuité na kati ya bible pe batenda. Alléluia. Basala nzambe ya binene na kati ya bible pe basala nini batuna ba question bazela pe biyano na bango ezaka kayote muto yambi yesu to ezaka na naite muto na yambi yesu to ezaka ba effective. Amen. Yesu azanzambe tangu to elela kana sena makolo na nzambe nzamba yoka kabiso tangu to kenda kana presence na ye nzambe amona kabiso komi tukisate siko za mama komi tukisate siko za papa olobiki na sali 20 ans na sali 30 ans na sali 1 à 2 ans 3 ans na zola na nzambe nzamba zotika na kubongo azoka pondre ngate ayoka kangate papa sinanga banana yeba nzambe zo mata na lingine ibisa mutu moko prends courage ne pas prendre courage. Prends courage. Prends courage. L'Éternel est vivant. Alléluia. Yesu azanzambe. Ayoka kabiso bien-aimé. Yako la lingina yebiso ante fois na vie. Soki moni okomi na suka. Ozale sika mususu ya kotala te. Esengelo tali la kaka nzambe. Alléluia. Esengelo tali la kaka nani. Nzambe pote moto aza moto. Lelo akopesa yolo ya kosala nini. Akolemba mais nzambe toki apesi yo akopesa yo pe akotela te yo ozongisela ye. Amen. Pe ya nzambe okolala na kimia ekozala na sans réclamation. C'est lui qui tient le cœur des rois. Alléluia. Ye muta simbi mitema bakonzi bigelobi ye muta tushaka motema pote mutu asala mutu balamu esengeli nzambe asala nini atouché motema yebisanga sikona esika yolanda mutu oyo asaleli yo bolamu tolanda mutu akotouché motema. Tu préfères quoi? Poto kolandi mutu moko oyo nzambe atouché motema asalela yo lobi akoki kotouché mosusu lobi akoki kotouché mosusu. Alléluia. Malamu sengi nalanda mutu oyo asalaka te miteme tutisama po akoki kofungolela nga baporte ebele mais soki nasiki mutu asimbaka mitema mpe fungwama nalandi bénédiction pa mutu moko porte wana lobi ekokosala nini ekoki kokangama. Totangi makomi toza na mokanda ya Psaume 13 tomona ndenge roi David oyo azalaki roi azalaki na nyonso azalaki eloko te bien-aimé mais azalaki na bamoma oyo azalaki na bainquiétude. Alléluia. Azalaki na bamoma oyo azalaki na baquestion azotuna mituna azozwa biyano te azotuna mituna azoba nzambe otiki nga boye mpona nini titango nini monguna amuumbela kotambola likolo na ngana il était roi. Ngana yo ntango tozoloba roi tozokopanaka mutu azangi eloko te azangi ya kolia te azangi ya komela te ya kolata te. Alléluia. Azalaki na grade ya likolo oyo azokamba mboka to azokamba bato nazolela a plus fort que toi et moi. A plus fort que toi et moi bien-aimé. Alléluia. Alléluia. A plus fort que toi et moi toza bato nayebi ke kati na yo na kati ya motema ezobuyene okozala potiki baproblème na ndako na yo molobi ke na kei na présence ya nzambe osali bien bien-aimé. Osali bien pote ye moko alobi toyaka bafardon na biso na se na makolo na ye toza na esika mosusu akokende te. Alléluia. Toza na esika mosusu ya kokende te. Totangi Psaume 13 tobandi na verset 1. Yoka wa David ndenge azolela natangi na Biblia ya ngai. Yawe titango nini okobosa na ngai? Titango nini okoboya kotala ngai? Alléluia. Nazali koyoka pasi pe mawa mikolo nyonso. Titango nini monguna na ngai akozala kaka kolonga. Prière à voix David. Et pas ya nzambe oyo azalaki roi azolela nzambe titango nini okobosa na ngai. Mais ngai na tokotuna question tokobi ye azalaki roi toyebi ke mutu bakoma na esika wana soki nzambe atie wana te akoki kokoma te. Mais koma mutu nzambe apamboli na niveau wana
découragé. Nathan oyo biso ba chrétien to lebi parce que to yoki mingi to moni découragé. Mais nina yebisa mutu moko oya kana promesse nzambe kende ici na sia makolo na nkolo yebisa ye papa ti jango nini okobosa na ngai pote soki roi David oya salaki roi azolela na makolo nzambe ti jango nini okobosa na ngai ebongo ngai na yo. Nato ningala sosolisa mutu moko pour comprendre que papa si oyo ozolela ezaka mutu na mutu azolela oyo eleki oyo yo ozolela. Mais ezaka na mutu moko asimbaka motema, ezaka na mutu moko achangeaka situation, ezaka na mutu moko amemaka likotele ya likolo apesaka oyo ezaka souci, apesaka oyo ezaka chagrin. Alléluia. Yende kombo na ekoti na yuka yende lelo tombo etikali vide oyo ndimaki kokufa mpe kosekwa mpo na ngai na yo. Il est là 24 heures sur 24 heures. Biso nde tolembaka koluka ye, biso nde tofatigaka totambolaka na ye. Yo tolebi ya tokontinue yo lelo okata yo otikali. Mais soko ozwi makasi bien-aimé na kutwa lelo esika oyo olembaki kanisa bien esika oyo otikaki ye bien-aimé dans le Seigneur. Na yebisi yo soko okontinue nzela wana okokuta liboso na yo. Amen. Amen. Okokuta ye liboso na yo. Il a dit dans sa parole, je me tiens à la porte, je frappe. Alléluia. Na telemi na ekuki ya ndako na zombeta oya koyoka kobeta na nga afungoli na kosala nini na kokota na ndako na ye. Alobike na koya na ndako ya riche, alobike na koya na ndako ya roi, alobike na koya na ndako ya pasteur, na koya na ndako évangéliste. Te oyo akobeta, oyo akobeta wana nani akobeta na motema. C'est lui qui sonde le rein. Mais il m'a dit Alléluia. Amen. Et ça, la Bible, on se trouve dans la vie. Il y a moins de lignes qu'on y a au lignes. N'allez pas qu'il parle à nous. La vie n'a rien sur la salle qui n'a plus ni plus ni si. Makamunio soki ya kobina na kwamba kina posta na zala mwasi ya mtu. Amen. Na kwamba kina posta na vanda na ndaku ya mtu babenga na madame. Ezalaki souci na nga, ezalaki plaisir na nga. Na zala mwasi mo bazobenga na madame. Et puis na kwamba kina tamo mo na kwamba iko amfier ba couple ba to babala surtout tant na eko yeba nzambe na eko vanda le tonga nzambe na kwamba ko envier mingi ba pasteur na basi na bango na ndenge kenake bobebisa mabana bango te me façon na bango ndenge bazalaka ndenge batambolaka nyonso basalaka ngai bandenge kosepelisaka na kwamba koluka nzambe na bi Seigneur na bana oyo naza na bango oyo nani akobala ngai nani akolima kozwanga en charge souci na nga ezalaki mutu azwanga en charge parce que moi aussi nazalaki mpe na charge na nga oyo na bandeki komema ebandeki kosala nga kilo nazoluka mutu nini okoki koya ya bon cœur oyo tokoki kopartage na ye charge oyo nga naza nango. Bien-aimé dans le Seigneur, na ina ebiso soki ozosala prière ke nzambe abalisa yo koloba te nzambe na bondeli yo mpenga mobali te loba nzambe na mpe na bondeli yo opesa na mutu aza na motema ya malamu. À des fois biso basi tokomi na baage avancé parce que tozodetaye déjà mutu nini nzambe asengeli apesa yo azala mokuse te te ngalinga mwa mbinga ngalinga azala mwa bapake mais azala mwa mwindu mais azala mwa kovo mwa libate. Il faut senga nzambe azala mokuse azala mulai azala ndundu azala ndenge nini nasengi mutu ya motema malamu parce que na bakritère bien-aimé oyo yo ozoluka peut-être nzambe azomona te ekonyokola yo. Alléluia. Nalingaki bala mingi libala moto epusi
singa sikona batuluka nzambe. Amen. Tena zoluka nzambe likoloko na kati, likoloko lipanda, likoloko na kati, likoloko lipanda na zokweya, na zotelema, na zokweya, na zotelema. Bolingwa nzambe, oyo mwana kendela ki ya lipanda na eglise, na kekuta makambu mususu na eglise. Bolingwa nzambe sikoye bado kota na motema na nge badi ko changer makambu epele na vie na nga. Aussi le temps que tango utazoluka libala na yeba kiteke sengela ki nzambe, aya na kati ya vie na nga abana ko transformer nga. Alléluia. Parce que moi-même aussi, je suis dans le corps déjà pour parler. Nandengeni, bakamunanga c'est ça qui m'a cassé. La lingate muta konzanga. La lingate muta materanga. La éviter ce qu'on comprend. Alors, si vous mobile nyo surtout, ata za na mbongo, ata za na ngote mobile lingaza la kalikolo. Si vous on a déjà attaqué le pas de mobile. Alléluia. Na memada fina na ngamo na lingate muta contrôler mo uti wa posali nini. Donc, mobile si vous akoya epananga, ndenge ni programme déjà na ça, mobile. Nzamba zoyo ka prière nanga. Nzamba yeli souci nanga. Mais nzamba moyen sala, exacté. Nzamba zomo nanga déjà mobile. Et c'est que nguya nzamba yako kango langai. Et soki zangana eta oyo nzamba tindela na mokili mwasi. Pour des nzambe azo sikoyo mupanzi na ngefika zaraki apusa epembeni nanga. Alléluia. Alléluia. Parce que na komba ki déjà na serki bana. Na lobite ke mi bali serki bana tune to koteka kukate papa. Etaka atema mibali wana kama mtu azaki mabe. Ndaka mtu azaki malama. Mais non. Par comportement mususu bien aimé. Oya sema bakekimisa mibali pembeni na biso basi. Mobali alobi alembi. Mobali soki azote retrouver te esika ya mwasi akokende. Bien-aimé, atakangi motema lelo, atakangi motema lobi wala soki azote retrouver na place ne ya pantalon te. Akomi konstantin le kola zola ta jupe. Un jour, tu vas pas comprendre, tu vas partir. Évitez ce que vous comprendre. Ngana zo gêné, ngana zo bondela, mais batongo bayaka kaka bayeba tiki mwana bake. Yo bana tamo boboya okoti suna mabondeli nzambe, otikinga kolo, nanga bokola bano ndenge nini, mususu aye. Nzamba fungoli paka tini mususu. Comportement wana ya mabe ya mibale sali nini? Et se présenter lisusu. Amen. Yako finga mobali yako mone pamba. Yako répondre mabe yako comportement moko boye. O mobali azo supporter de lobby. Atike le sou mwana sali nini? Akei lisusu. On va la même prière. La prière na kise tengeli e avancer. Na bonde lipo na libala, batenga libala na avancer na bonde lipo na bana. Bapesinga bana na avancer po nzamba tenga mayele na batela bana. Soko koni ba prière na yo. Eke zongeli na janvier, même prière. Zongeli na 2019 même prière. 2020 même prière. 21, 22 même prière. Nous comptons la prière innomoko. Est-ce que position na ngeza bien? Alléluia. Na mona ki moyen na koma ki kusali. Na présence à Dieu. Alléluia. Na sali constat ya vie na ngamoko na lobité. Boye na boye. Oyo wana kele pona boye. Oyo wana ke pona boye. Oyo ake pona boye non. Et c'est na sali na changer comportement na ngai na zonga mwasi. Alléluia. Na zonga mwana oyo papa na ngana mama na ngaba ekitaki malamu na mekanani. Na tela mami ya tout soki eko avancer. Bien aimé, c'était pas ta force. Il y a un esprit. La Bible dit derrière chaque chose, il y a un esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir le socomer la 30. Nous allons voir le socomer la 80. Bien aimé, on retire la mère seule avec des enfants. Pas enfants, mais des enfants. Et puis, on a un tout. Parce que puis les deux vaut mieux deux qu'un.
kolia nakomaki koluka Nzambe nafitikaki na maboko ya Nzambe. Mais l'État ayaki kososola nazonga na makolo ya Nzambe naluka Nzambe apianga ata mutu papa oyo babenga ata mutu moko papa esengaki délivrance. Na kati ya délivrance esengaka fo mutu akomprendre ye moko nanu outi wapi okweyaki wapi ofengeli okongisa nini. Soki okomi deja koraisonne yango omisosoli yo moko mutu oyo oyebi soki ke toi tu es comme ça yo oza bote nga moko na vandi na bazosala réflexion naza neni naza nani nauti wapi pourquoi boye yaya nanga liboso na koti na mandakali ok naye na mibale na talieko mais vi ya oyo na oyo ezosala likolo ezokokana. Pourquoi ya ye nanga ezokokana? Pourquoi ya liboso eza boye ya mibale eza boye ya misato eza boye seke biso toza na problème. Des fois ton mari te dit mon partenaire nous n'a pas eu ça yo on a un problème on silika parce qu'il y a ça mis sur le monde yo na monité dans le comprendre non exacté mais vous parlez yo non ko kosotola on peut comprendre dans la place de téléphone sur le kobala yango wana te yo ko na ba kamyo ko ça nini et faut changer la pardon nous connaît le parce que là tu es dans ma bala tu as des comportements différents et puis tu as des familles différentes. Famille na famille est dans la combat nango donc dans la combat nango partenaire na papa na combat na ye alors il y a des gens qui ont quoi ici à côté tant qu'il y a partenaire na côté de là na na mo na ka téléphone na ye oh est-ce que vous moi je na mais on Amen. Non, il a bouger. Est-ce qu'on peut bouger?
okobima yo moko te. Alléluia. Okobima yo moko te. Bayebi te ndenge baza wana soki yo kati singa na bango oza na nombre na yo oyo bayokaka yo oyo esengeli yo mission na famille na yo nanu babima oyo bakroyaka na yo siko baotela riske wana baotela yokoke musika te tokokeka impatwa mpa bango basali nini ok impatwa mpa bango basali nini bayebaike départ na yo et apesi de départ à 10 personnes to bango baa na terre yango sikoyo fo nazwa te nalela te asala te naza wana kaka l'épargne circule un jour bien aimé je pleurais nalela nzambe Seigneur pourquoi à des fois on a peut-être petit ndoto te message te au côté de retraite 14 jours on se dit à ya moto ya ta na wa ya on dit que ka te ayoka siko biloko aotala biloko ne comment fatigué tant obima kaka na retraite 14 jours comme ka wana proposition moko emeta la faveur ya nzambe au senti que sunga attention na si proposition esanga bien nani nzambe te mikolo église au monde ka te pas ça dans le monde au changer de là to za ya nzambe yeba ke yonde mutozo le salaire yonde mutozo diminuer mikolo ya kosepela parce que Jésus revient bientôt mukolo yeso koya ngai na yo to yebite alléluia na koso pe on luka lelo lobi na tongo yeso ina sai yango te na bonde ni bambula nzamba pesinga yeso boko yate ozengo lelo lali olamuki te osale yango te babala lelo na tongo bake il de miel alamuki na tongo mwasi ube mbadi moko na makufi na luka libala wana asala ba jeune ase sacrifia apesa ba offrande ya ndenge na ndenge azwi yango me asepeli na moto bien aimé na luki nzambe un jour na babona ne moko ba 2018 je vivais avec quelqu'un d'autre elle était tellement nzambe ayo visiter là visiter là vous avez vers 9h la série ya Noël babona ne nazaki na salon nanga na vandi danser tellement na prier parti na yebi ya kei na kutaki teke na kimi na kei na donc je sentais une fois je connais ton mari c'est fils de Simon les dans le témoignage tu n'as 40 ans ton père na makasi na ko fortifier na wol pa na baba ye ba ke nzamba ye bi yo kakayo ayebi pe ke tato zeta ya yote ando bela kayo na yo matoi mangongi oka etere na e wona ko kala ke ne ta pona lelo elo ko ya yote o ko ke na ko ke di ba ne tikayo o manoga sona ba prière polo ya ba ana basala comme tu as na 15 bana alors la soci bana 7 bana et c'est qui ngolo atapé bébé ba ngolo pe samira mu du racheter le temps par le chouton racheter le temps par le chouton racheter le temps par le chouton Jésus revient bientôt tu as la temps où tu as la pèlerin c'est na moi mokilo eza ya biso te eza ya nzambe tala kobala yango oyo tala kobota yango oyo tala kosepela yango oyo kuna na lola makambo wana ezali soki mpe liwe ye ya yo sukika wana fils de Simon nayoka bien
surtout qui n'attend la couche avec mon âme. Rapidité dans une carrière à cour. J'ai appelé ma mère spirituelle. Elle aussi m'a transféré propre dans le sang. La Bible n'a compris. Je connais ton mari, c'est le fils de Simon. C'est un rappel. Vous comprenez? C'est commissaire. Quand la mine vient au Pambola, quand la mine vient au Baté, si tu as un bout d'un bout de pas au Baté, les gens au bail, les gens qui la minute dans le moment libre. Moi, si toi, on a continué, on va y faire toi, on a continué. Et quand la mine vient, tout le monde a les postes dans le milieu pour aller à l'autre. On se fait des autres matés. On passe tout dans la tête de pas. Nous avons nos filles, nos sec, nos propres. Les temps que tu vas rester seul, au moment de la Kenya, pour moi, si vous allez aller, on va dire la gêne. Il y a pas de problème. Il y a pas de pouvoir. Alléluia. Amen. Mais pas de tout faire aller on passer à la tomber la fiche pour ça 4 jours. Il y a pas de date à la fête. Même le week-end, on a des papiers sortis. Allez, à quoi on va nous mettre? On va les mettre. Alors, il y a beaucoup de passer une moto dans là. On va pas passer à la même endroit. On va faire des autres signes à ces motos sortis. Les gens m'ont parlé. Tellement à prendre la bien-aimée. 7 ans. Baina bakiki yobaki. Baina bakiki yobaki. Libala soko vika simo badoko tamo mitumba kwa kama ningai mitumba. Mitumba ngalo tete no makasi. Ubaba popo bana shemu kwa muke. Oluki tu mususu na shemu kwa muke. Kwa kutana na unamo na bite. Yesu. Kwa boye Yesu si. Makabwe fika nini? Ifo la wole seke mo. Puka. Soki kuna bakana ni koki wana ngana. Noke fungula ni koki ana. Akoke fungula ko soki prepare na kazi. Toki sunye na kazi. Na tanga ko bayaka na kutuko lukani koki na bawa kuto ko na ko. Asibi ni kutuba ko na ndio na bawa kazi. Amen. Amen. Ifo ti no. Yepo na kono ba no. Meta ko kono ba no, ono ba na Yesu. Porque pas toi qui on vous avez tout pas voler côté. Zambe vous avez vous avez tout pas. Amen. Pas de voler vous doit comprendre na makabu, ya molimo. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Na tuni mama na ngao spiritual finingamente ko bozala na ko papa na baona. C'est Pierre. Allez, on s'en a faux côté. Allez, tout sinon on va dire na yoki pena sinon. Mais tellement d'intérêt dans la vie, n'a pas dit qu'à sur la Bible dit qu'à Simon pour aller sur la pierre, on peut en abonder. N'a pas nos 5 euros, 1000 années, pas tout dire à mon avis, sont déjà ensemble, sur ma yoga sous. N'a pas monté l'intérêt dans la. Mais ça va faire la question de position. Dans votre situation, il y a un dame, tout le monde a la partie, comme une équation, mais n'a pas d'ailleurs citoyen. Les temps où on a le verre, n'a pas de tout 5 ans. Mais les gens qui ont place dans Bali, et ça, on va la dame a conscient, mais les malades nous ont parlé de ce choses dans la blé ou l'unité. Ceux qui nous ont parlé de ce choses, il y a eu des cas. On coupe ça. On va le faire ça, mais nous nous sommes sautés. N'a pas de cas, n'a pas d'intérêt dans la religion. Batu baye kana utenya pia kwa shamba macho akele kisumo inatika susu angai vina mena ngombe na sana na tena vile posta nikamwona mena zoya kana kwenda kwanza ndama wao wasute au na nikamwona kama wao wasute au wasute basi atalo ndama kwa atalo bia au ya sute na mimi nikamwona hapo tena na yoto pana yo mais c'est non ça pas pour y aider on va voir les tigani to bi yo tigani on va
okufa akundi yote okepena bangolwa mumu parce que ye asia lobaki yete mutako ya opimiso place wana makasi alobi na mukwana na chete nzela papa nzela ya gauche na ya droite mais le pose ekela munga na kela landa oyo asignale osu nzela ni yokonde na defense balakisa biso pena landa oyo yoke munzamba toko nzela musu ayaki bao la konzela aoya site automo proketi na nzela kwa tuna saidia mzaki wapi na pondeni Bilo kaboko ngaol batawi ngasuri nasina komponeke na komidana mesiko la balego linga sourire tiao na ndima wito note sourire dans ndimati
papéis. Profete plantando de la vez filme a filme ba Nigeria mo mutay na mo pa ka chepo kolo o za ka na filme yeli mo ikagate haleluya ya na hizo makabuyo mo na filme se pela ngo viene de come la yo na mo ka na filme na ba teatro mo ba ya na mo pa ka na Bien, thank you, Father. Quel bouton il y a? Oh, c'est David n'est pas débouché. Le papa n'a pas fait ça, Alléluia. Bundina bamoyo c'est pas du place parce que on va profiter de la perte des orphelins mais il pas toi on va profiter de nos soyons en charge amen testament et on va parler pour ta profit maintenant yes tout bien pas suivant pas pour la même d'abord ceux qui nous connaissent le testament koufi, maintenant Yesu a besoin de charge. Parce que le monde n'a pas profité de monde. Alléluia. Amen. Oh Lukanini, Yesu azali bien-aimé. Alinga kayo, yama lingyo yo ka téléphone témoignage yo. Moi si to mobile, va piétiner, va monyo pa bon ko to agate le bon fo si kuta. Muda ozoa mazali. Kuta. Avec moi. Parce que là, on peut tout à maman, papa, si tu as valeur, et si tu as confiance. Au moins, tu n'as jamais pu te combien de sous tu as ma bolongo. Quel est le pouls de thé, crayon thé, rouge thé, ma bolongo. Oui, quand on va lui parler, nous sommes d'accord avec nous. Assez de confiance, et ta pétio. Et faut pétio, quand même, tu as raison. Oui, on le conseille à part ou à la taille, mais les gens dans l'église. N'a pas de temps, on s'est assis dans l'église. Tout le monde s'est assis dans l'église. Mais aïe, c'est comme ça, nous va proche. Oh, ça proche. Il y a des gens qui mis sur le il y a des gens qui ont mis sur la tête, voir un autre temps, la peine, oui, parce que vous avez mis sur la tête. Vous avez mis sur la tête. Donc, ça a été une église, maman. C'est mon pétard, c'est mon thé. C'est mon il y a un nègre qui a problème. Frère, on va y aller pour nous cailler tout. Un problème. Et là, on a pas de problème. Il y a un problème. Sauf qu'on a négligé, on y a des gens qui ont fait ça. On a pas de la canne pour les locaux. Il y a la jarouane. Tant que nous avons appelé un témoin, nous avons fait ça. Il y a bon, il y a jarouane. Il y a yoté. Il y a jarouane. Nous avons fait un hôtel à tel point. Il y a jarouane.
Donc, il y a pas de protest dans le côté. Bon, il y a un côté. Donc, la carte pour comprendre, là, pour que l'on soit à la charwana, à Zouana, à pousser peut-être, visser la vie. Pour nous, quelle chose. Pour nous, à Fumba, la Kéi. Donc, on va faire que l'on a fait des moutons, on va faire des choses. Alléluia. Bien aimé, depuis la soirée, maman est soignée dans la tête. Et m'a dit si la fille nous voit. Et papa m'a dit qu'il s'est fait la présence de la vie. Seigneur, on a pour la vie, mais il y a pas de cabo. La soupe à la mort, et il y a pas de mais, vous savez, on a allé là, on a eu un pasteur, un évangéliste, un prophète, on a vu le nom, on a vu la message. La bête de l'histoire, il y a fait ce témoignage à papa de ma un jour, quand on a il y a un programme, pour nous dire que maintenant, on a oublié le monde, pour continuer à traîner. Pour y aller dans les trois, il y a un frère, un frère, pour continuer à traîner. Et là, on va faire de l'eau, on va faire de ce qui est, tout ce qui est tellement la vie. L'eau, alléluia. Ah, 15 minutes. Ah, c'est ici, hein. Donc, continuez, c'est une folie, nous avons. Alléluia. Nana ina molimo wana nana zana nwoya ya batikeli yo ate bapeto promettre okeno no mitiki yo to kanisa na komitika wana ne zabiente na komitika na dia da tele baka réclamer batia na famille ba réclamer abi yo so boni onyo so tiko no mo ke bisa momo pona nini tende na ngale mwana beta ngabo. Alléluia. Na simba mobali na ngana tengaye. Oya pesi na déjà promesse ya obala nga. Maintenant na pembo ngote. To solo to seka ka to sala mabuto to zaratine. Na sala ka ere na tingaye. Auna ndanga so azali na ona ndanga. Azali. Amen. Mobali na ngana simba e ka boye. Aloko na maloko kuteka mwana ngo bana ngapa. Osi manga na tira. Parce que ma mère c'est une frère monde. La kita silika no ba mili mo na to kuyone na na rosta to na simba na kwa paye paye. Bibi na salon ko konta chambre, ko bibi na cuisine ko keti ko kuta na quartier. Mabe koti. Mabe koti dia ami a telemi, ya ko cha telemi ya droite a telemi. Na environnement nyos. Oh, na la voisin. Tout va s'arranger. Na église, tu église. Ya daka kewa. Aina kewa pia de na ya posto na ye. Et puis frère wana ngoya ka classe. Frère wana tapesa mambo ta wana mishumu. Mais frère wana lo bati. On a kala imi mais frère wana lo bati. Frère wana to fenge lo apesa lo pala na vina meza ko kama. Ati na wana mutale la tiye kuna fenge ata ngana mama. Yo so ko ni kuna. Mais frère wana ta ku wana. Ya so la ha bibi ni. Ok, insistez. Il faut bien prononcer. Alléluia. Bien aimé. Voyez le comportement tout à béton. Béton. Pas-tu béton, tout à béton. La silica
na kenda lobi na mateni ngoni asikanga ngala wose na bafanti na vino te na yelo kuna bawana bayaka te yo za kwa sina ngana obala yo Okay. Oza presse pour ani